Capage TV. Capage TV. Capage TV. Comment tu peux imaginer, il y a Moutazo continue à le Kouta. Non, tout à live à grâce Mbis Lelo. Je suis déçu en fait. Ngai na matin à live est pas na pour confirmer bango que maman grâce à profiter parce que moi j'ai des amis même en réel na ba grâce Mbis ba benganga la nuit. Pour même ça que Malika parce que maman ya grâce Mbis avant dans sona ba teke kuna sona ba nini kuna ba Congo. Ce qui maman grâce Mbis a confié et bébé zala kuna te bébé fais na parcelle na bango oh et tous dans la même vie, la même réel. Grâce Mbis jusqu'à maintenant, elle passe à la télé pour nous voir c'est juste que tous amis maman bé tu dois respecter au moment où il y a coupé maman naïe. Alors famille à maman ya grâce Mbisi. Bazo mona oh grâce Mbisi au sala pour nous voir c'est juste que de quoi maman couffi. Parce que ceux qui sont solo bobi c'est ma vidéo. T'es beau là. La mort yango. Tous les na combo boye photo munene yango yo. Et c'est un coup de billet qu'on utilise sur le bâti. Bande, c'est un coup de bande qu'on a maman les capables oui effectivement des qu'on a vu sur Koufi. Donc ça dit on a passé au bail avec sur billet qu'on a été que la cercueil et la photo. Des fait que bande ko ya maman na bango a convaincu à qu'on les capables convaincre bateau boya que à profiter. Après là, au moins des gens dans quatre réseaux sociaux, tous les gens na doctrine morobo et botama mawaya monteko comme appelle analyse à moninga. OK. Vous comprenez? Et cette doctrine est botama na quatre YouTube. Ata muto ana passe ndenge nini. Donc il faut s'attendre que mawana yo eza analyse à baninga. OK. Mawana yo et comme appelle chantage à baninga na quatre réseaux. Donc ça dit eza même biso monde tous ça to comment na notion wana. Kende na za boso na kufeli. Baye. Na ebi de que toilette na biso comme analyse à baninga. Oh ils ont comme la papa chérie eza nzela. Oh balobara nzela ba tracer là qu'on a 2024. Oh yo traversé eza yango. Vous comprenez non la chérie. Mutu nyoso na vie azana histoire. Amen. Mutu azanga histoire na vie aza cadavre. Oh bah tu me souviens pas dans les censé en fait. Mutala matanga la moi na me ba oti ba lia ba histoire ne mo pas histoire ne bima. Papa chérie mon kaka ye. Ba série wana kutu azaka pe moi ça samtin tout au moins ba analyse ngo de ke baba kenda bongo est-ce que bato bazaka censé muto le mwana ba ozo balie ba otindela ye taba ma boli bo tia kufa aole la kaka se retrouver te ma boli ba souci wana peka ma boli yo mo ba serna biso ba libati ba sengo ba kina ko se réfugier na ba poto mais tam so ba poto mo ba kena na isa baya ana posa zonga Kishasa mais otala tam so na Kishasa a se retrouver na ngote afanda kaka président ya koyo sa telo kwa bongo eloko nga na retenir na kata vidéo ma bolisa ka yango wana baolela trop to so diti ba mabi pende po ba kufa bongo bato ba sali petit na ba RTNC chaîne nationale na isa kibino bato belé pe batuna kinga ndenge ni bio herbe cacao to ko se procurer nango wapi to pesa kibino ba adresse même na Londres to kota ki to pesa kibino ba adresse ya maman Angélique en tout cas nzambe apambola mutu nyonso yo abenga kapé asombara produit na biso eza très avantageux au rein eza pena produit moko miraculeuse et sokolaka o ba ebisi yo ba mot de tête intense ezosila te et silisaka o tension pour notre biso to travaillera trop air mo et comment après ko bouger village et ko stabiliser yo tension kitoko ngamoko nazali kobai na salle la rango na salle on a poto et sunginga na tikali ata ko merakisité oh tension matin qui te et l'autre côté on ko na ça pasta boni na lobby na yo effort à guerre kolo nango IBC biso to loba boy OK ce qui to lobby c'est que to une application confirmée makasi vous comprenez yango penza chaque carton oyo soko so besoin ba fantastique ko bikisa amen yana makamisa faut que l'hôpital mais là na lo batindi yo c'est ça lobby makamba ba rein awa témoignage nango eza to boka ko lobe belé to ça va ko sera bien na TVT peka to yaka na makambo eza sir oza na likambu confiance ata la lango lo baka ndenga mo amonia sans langage te likambo lo kuta ba mandela radio faté pas mutu on aime to pesa sous ba photo ba ki boté ça ki boye nazo ba no polila bio herbe yango c'est ça ba rein dada ki mobali
pour mingi balingi osangisa nzoto mais décadence contre qui mundela comprimé mingi te maman et ko pesa avantage mais ko bou so ekati okwe biloko solo yango naturel nazo zango lokande to tongola kana bo mwana we bomba biso to zalelo boy to bela te poko kwa zala ka besa so makasi ki se ba bio herbe so kwa kokwa la muki apesi ki kisi te niveau na mono na nzoto poza na ba 20 ans au possible 40 ans nzo ngande bio herbe yango mais pasteur on carton na sikandeni eza ngai lo mo eza lo mo mais ba changer couleur mais moni et là comme alamu be volo on ka pekindi kapage toza on ko sunga OK tozo sunga est traboy 1.5 vraiment so sombi 10 100 nzambe pas pour muso mona kwa ka bazoka pas si somba kasi ebikisa non yo moko to aider pe pour Congo na bitumba asali bien penza mama bato aboende bato balingi mboka Capage TV. Capage TV. Capage TV. Bienvenue dans Capage Télévision. Encore merci. Nabato nyo so bazolanda biso, bolinga biso mingi waki banaliza yo na mania. Aza mo sa batu pona ko kanga epasi. Lelo atenga libaya suki ngana bi ya suki o mengane nazo luka suki o. Kitoko madame basali suki kitoko en tout cas ça biso passe basali suki. Tozana bio herbe cacao produit na biso échanger caca. Et l'atelier ezali pour le soutien ya FARDC ba nyonso balingi bio herbe cacao ngape nazote kayango et pas nanga bo contacter karanga so bwana kin so bwana poto bo contacter numéro ya pib wana tozocha so bwana Londres to tshela bino pestre ya bata Londres en tout cas bozala des cités mamanya bonne santé ça fait longtemps en tout cas ça fait longtemps vu que batu bazela ko kabwana biso mbale wa bazotaka na musika ba besi bakabwana na ko kabwana mukoka yo kabwana pastor John na to kabwana donc ngana pastor John tozana yo pantona mokaba tokotika otena kada challenge somo na lenga suba lelo ndio kana mpembe make-up ngo wow kaka naza mutu ya moi ça libala ma biso toza trop yango te pour na protéger pe peau en fait surtout ça et bébé saka deux fois totika pe peau na biso za naturel et deux fois toza ka victime ya bilongi mabe quoi et ba doit ko finga biso bilongi mabe parce que toza victime ya manque ba make-up omoni victime ya manque ba make-up ya ba victime ya bilongi mabe mais nakumisa ka nzambe pour être belle ou être pas belle yango esa biso to kota lola te c'est ça donc kotambo na biso de kota et monte biso bo konte donc en tout cas merci na votre so balinga biso na bi ko boze belé bato bele bazo déclarer capacité la zone sanga na programme nanga ya te na zone sur bébé ata 7 fois te 7 fois dirait l'ité ya kanda domina pour bino na bino bo bagolwa bo domina bo katanga tika boye tokati mwana papu bokati mwana papu ata basoita papu ezali mo ebo olobeza te bosangani tika boye bosangani na siki mon biso so bagolwa siki mojiba manager agolwa bokati nga bozu ba programme na na solongoli o webi ke ngai na koyana basoita musuni na kaga ba warrior tika boye voilà papa paye papa ye nzale sili ayeki na kovo musuni sobo mona nga papa ona kata kovo tika boye papa baji bon pardon adoka esuki bele wana kovo pesa na kitoko pour la mode de coupe ça parce que mon coco les salons bien abonné à Capage Télévision, on est ensemble tous allés vraiment. Merci de venir sur Bolinga Malika Mania, merci de venir sur Bolinga Dio Nabiso. Vraiment. Bon continuer kolinga biso parce que kolinga mutu eza obligatoirement te euta na motema. Oh le banango papa Jimon ya bolingo basenga te. Donc o balinga biso bo continuer kolinga biso. O bolinga biso te il faut bo continuer pe ka kolinga biso te parce que ça loi ya nature. Na mokili batu nyonso ba kolinga te. Parce que tout le monde a déjà Jésus na satati ba carbone, ça dit ezaki na source mo bo ça ke ba carbone. O bazaki batu bazaki pe na bolingo entre bango. Mais ti ba ki ko carbone, ça dit c'est que bolingo et c'est détachaki. Et ça peut normal. Donc
merci beaucoup na bino nyonso ko na biso vraiment en tout cas bon continuer ko s'abonner à ma chaîne YouTube. Merci merci beaucoup à Mijimo Paradis. Vraiment. Je vous aime beaucoup. Merci beaucoup na Pastor John pour l'assistance. Vraiment. Inspirant mambo belé ko mona e inspirant. Te yepe penza. Au moins so ko na professeur ya mayeli. Luka osala les devoirs o ko convaincre. Si. Pour abeto bi maboko. Si. Donc na mona Pastor John na mona ke fona beta bilo mobo o place yé pas fond absenti que na kete na vani pe devoir mayeli. Donc c'est un peu ça. Vraiment. Mon vieux gars Boulango on appelle ce bambo de place aux amis, Mago yamba choboté, mais il a peu problème. Il y a la ponctualité. La ponctualité toujours. Attends, elle m'a fait expliquer la nanga mais ça aussi et on va mon papier. Aïe que le style qui n'a pas à doser. Moi papier il y a gelo hasa musala Boulango naza chez Beckham touche. En tout cas la CP. Partenaire ange. Beckham touche. Partenaire ange. Voilà. Beckham touche partenaire ange c'est qui bino ba perruque kitoko tozanango. Et puis tu as un prix abordable. Perruque on a la titre et ça va à $13. Au Kosi. Perruque on a la titre à $13. Ce que biba ça la coiffure ba salinga $25 donc na perruque na coiffure $38 chez Beckham touche. Ce que y a na make-up ba salinga $15. Place où tout ça on va 70. $15 donc na zaboé et longi nanga banana kingoti awa. Elle qui $53. Wow. Chez Beckham touche to côté si ba Vietnam et kitoko na prix bien au Vietnam ambaté comme mingi et comme mingi chez Beckham touche non ya chez Beckham après fera to zanga na biso matière kiacha ya mabe mais ata ya mabeki to zanga ba perruque ya ba franche ba $25 et côté qui ba tisa kitoko ba Catalina ba Catalina zanga ngo ya ba $10 et côté qui ya ba $11 et ça ya ba $15 et ça on a tisa $13 Beckham touche partenaire ange nzamba ba ça na peka sudika wana. Si tu as un salon, tu as un pompage. Mais dans Kitambo, tu as une vente, tu as un perruque. Exact côté ni Kitambo, tu as juste une station ma campagne. Ok. Tu as une station totale. Ok. Dans pompage, tu as plus mini, tu peux faire pompage pour tu as UPN, pour tu as pompage, tu as monga fula, tu as on a arrêt luika. Ok. Juste on a arrêt luika na route mama yemoana Beckham touche à Zawana, na troisième galerie. Tout ça on a vraiment yaya ozana besoin donc kuna toi ta problème il y a souffrance à mon côté à toi $10 sur là qui chez Beckham touche au coup tu payé qu'à $7 donc bon ça va bien bon t'es que là on a gentillesse nyoso merci na bino nyoso c'est sur la confiance kapashu la betourna et ko karuya non c'est même au Canada obingas ote ma moto beaucoup t'as les kino Charlie Kamba ah ya zantif Charlie Kamba yo kakawa to ça na WhatsApp. Tu na WhatsApp. Na longola ke tina groupe. Okomi pembe, okomi se pembe. Na komi se pembe tina groupe. Tina o Charlie Kamba oyo. Ya na biso baka. Amona mingi na vie. Makasi. Donc yesu to pembe ne photos à mwangeli. Makasi. Donc c'est un peu ça. En tout cas merci na bino bolinga biso. Vraiment. On a pu capachu la 5e émission na maman international ba benga kinga. Babi Malika to landi vraiment discours ya na yo. Bongisa. On que mabezali. Bongisa. Sala place au monde peut explication pour faire comprendre et PC explication pour faire comprendre et on peut pas faire cette explication là bango te fala côté la papa tu as besoin côté la papa te ce que comme na tangu na yo à ce que comme na tangu na na royese kaka allo bati c'est ça voilà donc en tout cas merci na bien maman yo ndenganga motema papa Patrice merci beaucoup mère Adita Kupumba je te fais boni vraiment Winnie Dianga na maman 100 jours gros bisous à toi grâce à moi zaki na vacances na Luxembourg zaki pas Winnie Dianga na ok maman 100 jours quand on dit que la famille reste sacrée. La famille mais au monde on a réseaux sociaux comme ça na concurrence à grâce témo te ata mukete ozomona ata mukete mais ko grâce témo pas donc on a boki Winnie Dianga na c'est vraiment que grâce à zaki na vacances na Luxembourg famille tika la famille donc voilà ça là bien comme on a et ça bon banaka na Simon ah c'est ça c'est ça Winnie existe ce qui ngana existe ça on appelle quel Luxembourg dans Winnie Dianga ngai ba o nyoso enga oza na Luxembourg au mona Winnie Dianga la Luxembourg ferme maman copé à Paris donc OK depuis Luxembourg on a Winnie Dianga na la Winnie Dianga za représenter dans Luxembourg na kei kuna na ngoyambai
La lixie, oh, il y a pas Paris, oh là d'ailleurs, la lixie de faire les mamans qui capachent. Voilà, donc voilà, tant que le Luxembourg, donc oui, il y a quoi représenter Malika Mon et la carte Luxembourg. Ok. Ok, c'est bien. Une très bonne fille. Vraiment. Merci. Tous en matin, oui, papa chéri a perdu qui mon anaye. Océane Piana. Oza maman au beaucoup de moana. Il bande à mariage au ebinenge makambo ezalaka côté maman ya mwana okolobani parce que bato bisusu bazo pesa tort ezaki boy puis côté ya bato bazo ko critiquer pe ye mokolom ki ya mido dans coco akufeli mingi boy na boy okolobani na tant que père de mère na kati ya famille. Déjà non de un côté na parenthèse ya okufela mingi eza loi ya mututé. C'est ça. Parce que même moto azoboma bato nzamba na limite otila ye. Amen. Soki lelo liaki malika lobiso ngo leso oteki capacité na programme yo moko okende osololi moto ana pouvoir te ya koboma bato po nzamba talaka ye onjeke ya leki nzambe na makasi oyo ezokomela papa chéri eza nzela oyo balobaka nzela batracelaki na 2024 oyo traversé eza yango. Vous comprenez non, la chérie. Moto nyonso na vie azaka na histoire. Amen. Moto azanga histoire na vie aza cadavre. Histoire ya vie ya papa chéri za oyo traversé. On vivre oui. Que na 2024 na kufela ka chef d'orchestre na nga o comme le quoi mwana na nga leki na nga biologique. Solo liko. Na habité sur c'est gars kufela 2025 apparemment. Na 2025 ma kufa na 2024 c'est-à-dire c'est gana zule ma bane carbe ya baba kasi oh mona tout ça là to kende kaka la matina sans alcool et vous mettez 2025 ba espace ba inanité en fait na ba mois au père de sous mutu mususu après na ba mois au père de mois na biologique. En tout cas tous aba humain en fait, c'est ça, tous aba humain. Au biso to ko sala na part na biso c'est juste ya ko présenter ba condoléances na ko pesa ba courage na les deux parents o ba botaki ba perdre mwana wana ko bota mwana libanda ya mariage kapashula eza na douleur ko leka mwana boti na kasa libala o ebi bwani de un o ta no éducation o forcer ko pesa mwana na o ta la yongo ngai na lobaka na yamba Yvette Kalombo de mission mo kala aloba ni mission nanga abi eloko na ko souhaiter na pure ennemi nanga te eza divorce c'est loko mabe faux bon so qu'on a nerf solidité ou un esprit té au père au quand même attaque au boko la bano ticket na ba te vous comprenez que mwana oyo aboko mi a uti na libanda ya mariage baza bana oyo mingi na ebité to linga to perdre bango kate to lo ba pété oyo mariage to perdre bango té to ke na contexte ya difficulté to zwaka ba fille meurt to bota ba na bo jeunesse o botie pozo boko le sa papa tam sou maman na muto boko le lai et puis ko to yiba maman pende ba boko la bakoko so poza makasi te o perdre l'éducation mwana yo moko pe maman so za makasi te o perdre l'éducation mwana so ko ti boko la mwana l'éducation mwana koli akobi na âge moko boye o sepela o ko monie bo ata na miso ba za sengo o perdre ye te tout ce qui va vanter, tout ce qui va théâtre dans les réseaux sociaux. Makasi. Tout peut ça non maman non ba courage. Vraiment. Tout peut ça non JB ba courage. Ata zaki moi azaki moi na mariage de moi libanda. Mais aza moi na. L'état fait kata oui mais il y a libanda na kata za raté. L'état peut faire kata. Ya kata. Pour être ya ba maman ba fana na mibali na banda kuna ba bosa na banda libanda baza mbonga miliki ekendete. L'état kata. Faut kata te. O pibi mbonga miliki mais lupango so etikali o libanda ba osa. Pibi nga miliki. Mais héritage so etikali ne tozwa. Au moins que papa pas aventurer atika pe héritage. Surtout ça. Miliki ça te héritage pesant. Faut déjà si ma fille mère autour na ba nerf solide.
na héritage etala biso toi tina na ngote toi tina na ngote donc to compter kana o biso moto sala na bokola bana bazala bien nga moko pe etala na ma different ba beki na nga na kimbateke c'est ça ki atalo na zate bana nga pe maman biso tikela biso ta terrain na kimbateke biso moto construit au matisa etala ka biso fute pour ba marette mitema mabe mitema ya makasi ebele batuta tolo pe nango batia bango pe bapembeni oui au moins tu pas vanda juana ozo boya ba bimisa miliki pona mwana muninga oui po nini yo tout eka tolo yonde mais après quelques années pas capable changer bati au pembeni oui ezara bon ezala ponzamba linga orgueil te ozo kopa kapashula na kumisa nzambe nzamba pesa nga pa jimo mwana te mais soki mwana zalaka na mitemo biso tozala nango en tout cas ba maman ya bana ba heureuse ba ngaba ndo benga pena merci ba ngaba ndo benga pena téléphone madame Mania boni mwana za bien mais nzambe passe la grâce papa jimo pe mwana te vous avez mon capachula. En tout cas, océan, mon lit, mon épée, mon acquis. Mais il faut que parenthèse, pour le moment, on est qui n'a pas besoin de filles, mais tout à ma cambo bien. Makassi, soyez kaka. Soyez accompagné d'Andika. Il faut dire que on est oui. Pour bien se mettre au on n'est pas si quoi ni biso ya malobe lika ben oui biso ko physique mal supportable bon ce que ya maloba il faut les caper mais si quoi mais attends oh tout ça toi ba mec c'est ça tout ça biso nzambe to ko ba nzambe oui donc ekozanga te voilà donc ekenda penza bongo en tout cas mon épée mon akimia courage de parents ne sont pas fait océan nzambe apesa bango makasi pe ba courage ebele vraiment merci tozo mona batu bazo salape buzz tout autour na yango na mona émission moko ezatiba ou ne salie bongo est-ce que na temps o penza to kiko ya na makambu ya buzz kaka likolo ya batu pola mususu YouTube nous ala monétiser to mo mbongo ekota mais après o éviter que lizoaka kaka mutu en fait na contexte wana bon kapachula au moins des gens na kati ya réseaux sociaux toza déjà na doctrine moko o ebotama mawa ya mutu ko kuma pe analyse Muninga. Ok. Vous comprenez? Et cette doctrine est bottement à kati ya YouTube. Ata muto ana passe ndenge nini. Donc il faut s'attendre que mawana yo eza analyse ya baninga. Ok. Mawana yo e ko pe chantage ya baninga na kati ya réseau. Donc ça dit eza même biso monde to za to comment dana sida na notion wana. Kende na za boso na kufeli. Baye. Na ebi de que toilette na biso e comme analyse ya baninga. Osololi. Parce que ngai naza victime maman biso akufa batu baya matanga na ba obaya na ba obaya te na masoloka bayoka pa na bango tu toilette ezaki ndambo et comme analyse alors pour na batu misusu nga na koyi ko sala toilette ya mutu analyse te na koyi ko sala peut-être liwa ya mutu na cadre ko fortifier famille voilà. Mais pas ya batu misusu ki ba ko sala analyse ça dit eza doctrine et botement na kati ya réseaux sociaux eza monalo bango bien réseaux sociaux eza monde moko bo o ba fongole tu sais quoi entre parenthèses donc ça dit nyoso ba luka batia na kati ekota eza entre parenthèses au moins to kanga pena entre parenthèses donc nyoso ko kota na kati yoka mkolo bokangi okangi yo moka ne soko yo kanga pa okota na parenthèse na bango te yo mo ndo kanga au moins ndenge ndeza boy papa Chira kufeli mwana ye na maman Nicole moi je pense que bana ba on a parenthèse au kota te parce que ba bata ja mwana te si osomona kapashula donc analyse na kati ya réseaux sociaux pour ba via bateau je pense que même papa Chéri peut savoir dire mon eza loko étrangeté courage né na maman Nicole parce que c'est loko est là inanté mais au moins on est nyonso vraiment à ressentir bien nyonso mais bateau ba pembe na ye c'est pas important ba tinde ba lien surtout ça oh bateau surtout pas dans base essentiel en fait mutala matala la moi na mais ba tinde ba lien ba histoire ne mo pas histoire ne bima papa Chéri vraiment kaka ye ba série wana kutu azaka pe moi ça samti tout au moins ba analyse on de ke ba kenda bongo est-ce que bato ba censé mutala la moi na ba zo ba lie ba tinde la ye
Donc baza vraiment prudent, tu peux baza na sagesse. Na moni artiste mo akufi pe hein, artiste comédien mo. En tout cas, il y a Rocha paix à ton âme, il y a Rocha Brice. Mon ami, je suis vraiment abattu pour na liwa na yo Brice. Toto ozana na matanga kama na biso mo akufi qui va laisser ya va akufi les grands frères na ye. Tozaki na Brice vraiment, tozaki en bonne santé, azobela. En bonne santé, tozaki na yé na veille mortuaire, tozaki na yé pe na jour enterrement. Donc, en tout cas, Kapachula, na habité, na été sur qu'est-ce que c'est. Mon lit mon épée maquillage. Pardon, yo bébé sa maquillage. Parce que toi mi ke kala, bana de bando kunda ba boti ça. Mais eloko o ekomi yako baboti bakundaka baboti bakundaka bana na bango eleki to yeba te eza etamboli mabe to bite photo to vendre na mikolo la famille parce que biso nga grande mère na mania a komi na 86 ans. OK. Et moi bunga biso ya so na yeba abeta azam to bandika o 50 na ko yepi ba benga si ta capache âge si tu pas ko ya benga pe o na ni Jocelyne 86 ans. On a eu ça nzambe na famille nanga liwe za no musika to yebi ke za naturel mais za no musika et za no musika et y a na temps o ils ont prévu que ya mais il y a na ba temps o parce que omoni Kapachula imprudence peut comme mutu na liwa oui malgré liwe tangama o nzamba lobi yango esalama amen. Mais imprudence c'est comme ma vie. Si. Par exemple, dès qu'on a besoin d'Akufiwana, les imprudences soi-disant. Aoutaki, souki, sport, azokatisa, mutukeju, et le côté tout y est. Et ça passe. En tout cas, batunyo so bakufi, na temps où toujours surmonté. Mili mon bango pe manakimi. Occupé à ma bolingo. Ma boli, mon épée manakimia. Mais na vidéo on a talaki ya Maboli na fond la parenthèse. Ouais. Maboli na vidéo na ndazo remercier couple présidentiel a lobi que Nzambe apambola bango na oyo basali pona ye ba mimi na hôpital pose un traitement na Maroc et tout malgré bazui oyo bakoka ko zoate. Na tanya so basali na kati ya théâtre le konga na retenir na kati ya maloba wana. C'est-à-dire il y a na bato musu ba mérité. Boluki pena place moko boye net na bandili brasserie wana boke bozo katela bango penza osololi nazo biso te Kapachula musupe ça ba stress ba konza mboka ba terrain o bozo livra ka boko misango soki ba nini na oyeba te o ba tonga piscine o ba tonga nini asala bongo pona batabale achedi bango ouais basoda mo bazo livra ka wana bazui pe terrain wana ba livra pona ba icône na biso bazui neti ba musicien kala o ba pesi bango ba footballeur kala ba comédien kala o ba se retrouver ba footballeur kala bo che bona nsele kuna ba kateli bango ba presse na bango ba pesi bango ba mbonga kotonga o ko lia o ko tonga tongi o ko tika pe teka terrain na teki a koti na liste ya batu o ke ba mo na pene ke président o atakenda te président ya koyo sa te luka bongo eloko nga na retenir na kata video ma bonisa ka ya bo wana ba olela trop to se dit pas mabi pende po ba kufa bongo bato ba sali petit na ba RTNC chaîne nationale na bité so na lo ba be pona boyi munga kité ba chango na peinture bo peinture na comité comme ba mokuna te peinture comme choix la vie est faite de choix et de décisions mais comme ça on bisou et ça là ba mo tu as comme choix mais comme ça la paix quand même donc ba ça la na mboka et ça peut bozo tu as une grande partie il y a bateau ba sali pe mboka net ba icône o ba sali na ba théâtre na musique na ba nini il y a ata ba itati ya banda ndabo bo pesa bango bo pesa bango tellement ba 20 000 basami ba marque ba kolo bazo zo aka ba vie na biso bazo ke na ko bunda mo pa poli bazo ta sami na ba division ta 5 parties ba pesi ba icône yo mo luka famille zo na ma terrain mo bo tonga matisa o vanda osololi Kapachula po muta umela kaka Kapachula na ebite so no te osololi bien papa Fati Beton to ebi ke yo za oza na loyauté mo boyi osololi koto ata ba pastor John ba vanda ka bo ba ozongisa biso na ba conscience na ba morale
Il y a beaucoup qui paraît que tu non pas papa Fatih. Ouais. Papa c'est même beauté. Et puis que moi là mon bébé. Après ma bagarre. En tout cas, ça passe. Il y a un moni, ngai na ibisa même bandi kuna ngai génération au théâtre. Ba mon ndenge ba ancien. Ah, ba souki. O solo liko. Sans héritage. Papa masasi ka bamba. Ba tika na ba matala no kabela biso ba mbongo. Pour ni pour akine ko fingele muninga oyo kabeli pesa 300. C'est ça. Na place où ko construire. Ba foot à répéter et foot à répéter. Yonga na comprendre si la kabela biso ta na raison. Ouais. Tam so tongane quelque part yo ba kabarate. Tika tonga. Tika tonga. Atika biso na drapeau so ko komisanga. C'est bon bien. Bon bien. Oui. Non soutenir mutu bon même pas kabela ngate mais asala pour na au solo li. Au solo li. Taba maboli bon tia kufa aole la kaka se retrouver te maboli ba souci wala peka maboli yo mo ba sana biso ba libati ba sengo ba kina ko se réfugier na ba poto mais tam so za ba poto mo ba kina na isa baya ana posa zonga Kinshasa mais otala tam so santé kaka a se retrouver na ngote ouais afanda kaka Ozo kopa kapashula. Solo liango. En tout cas moni mama bolé pe ma kinya. Oui. Voilà. Na moni batu ebele bazo condamné pe grâce Mbizi ndeko na biso ba bili wa mama eza lokuta et tout. Boyena boye asali mabe menga na di vidéo na ye nga pe na saki kuta émission. Émission ko sopinga to eza normal pour nga sala na nek mama kufi. Mais moi je suis maman pour faire parce que pour appeler ça qui est conseil madame ba moura ba kei ba habite aux amitiés à mabe pour ça pena na matanga kapashula omoni nga na kolo baka iloko moko nozala kanga tant que nana souffre de vie nozala kanga tant que nzamba kufite eloko nazangi lelo na yebika ta après 2 ans nozwa rango tant pour na kanga pour na kana souffre de vie. Comment tu peux imaginer il y a moutazo continuer à le kuta. Non tout à live à grâce Mbizi lelo. Je suis déçu en fait. Ngai na matin na live SD pas na pour na confirmer bango que maman grâce à profiter parce que moi j'ai des amis même en réel na ba grâce Mbizi ba benganga la nuit pour même ça que Malika place maman ya grâce Mbizi avant dans sona ba teke kuna sona ba nini kuna ba Congo ce qui maman grâce Mbizi a confié et bébé za la kuna te bébé faisait na parcelle na bango oh tous dans la même vie na même réel abi na utu ko za na cousin ce qui ndeko ya grâce Mbizi propre le contraire maman ya grâce Mbizi a un problème mental. OK. Et moi bakangela kaina ba ngai na matina live grâce Mbizi na lobby na live ya essai batu baboy ko ça dit baboy ko ndimelanga ba bi jamais parce que j'ai compris un moment na kata réseaux sociaux et dans la bande ba bande oyo nde ba yo kana tina grâce Mbizi donc ça dit ceux qui yo kana tina batu moko baza kata bande ona do bozana droit ko soutenir grâce Mbizi ko pesa ba raison te comme nga na mataki baboy ko ndimelanga ba bi jamais a profité faut bien la preuve il y a ça mutu wana o ayebi sur après sa preuve n'a pas c'est bon bibi na bo na preuve te ou dubi no ko boza ko tu na ngambu ya mutu yenda kufeli yenda na facilité est-ce que ton grâce Mbizi azol question na ngeza boye grâce Mbizi jusqu'à maintenant elle passe à la télé pour envoyer c'est biso ka que tos amis te mama beto to ibo respecter te au moment où il y a kufeli maman na ye alors famille ya maman ya grâce Mbizi bazo mona o grâce Mbizi au sala pour na yebisa biso ke ndeko banga kufi mais il a biso vidéo matanga na moi il faut na on sait yenda na raison ton to bino de bona tort biso to na raison bazo réagir parce que so ils solo bo bimisa ba vidéo te botala na morgue yango to zo na kombo boye photo munene yango yo bande ese ka kutu biloko biso to lo bate bande ese ngo kutu te bande ko na mama ba ko leka pour le bakake oui effectivement de ko na biso akufi donc ça dit on a pensé ko ba la biso ba biloko na teke ta la cercueil ta la photo de fait que bande ko ya mama na bango ba convaincu ya ko leka ba convaincre ba to ba zo boya que akufi te tous a déjà d'accord mais pourquoi bande ko mama grâce Mbizi ba likité
C'est-à-dire, grâce à mise en œuvre faire croire que à cause cité, c'est parce que votre mère a un problème mental. Alors les cas c'est justifié. T'es pour toi déjà qu'elle a un problème mental. Alors d'où maman n'attend au yoka qui va coucher qui m'a kamba. Akufi sur la solo. N'habitez elenguana, hein? Elenguana. Na esengoana pour na expression facile là c'est juste que au coup feli mais na quand monter moi esengo ou de la cotisation et ça la cotisation il y a kaka pour na batu ba encourager na mabe parce que nga avant de cotisation je veux me renseigner si réellement c'est vrai ou c'est faux. Maintenant, il y a des rumeurs que c'est vrai, c'est la cotisation. Vous comprenez que l'autre, vous êtes pas juste que vous avez ta vidéo, ta photo, ta membre famille, à confirmer dans les réseaux sociaux que oui, c'est vrai, tu as coup fait li. Mais vous faites ça, tu as confirmé que tu as qui c'est ma B. Oui, Kapachula. Et c'est qui c'est ma B. Bon, que fait sa contribution à monter, vous avez dit que bon, mon état preuve, il y a mon côté qui a coup fait li, monter solo. Mais vous avez confirmé que vous faites ça. Bon, on a vu les ma B. Bambo na biso bambo bebele peza ma beti ya réseau ya ma be penza ya ma be bonga réseau sociaux suka kana ezara ya ma beti ya lo ka ba pouvoir ba pesa biso ba boîte o solo li to za no ba service ndenge moko bonga pouvoir e suka ka pouvoir to kota ka zandunga na tongo bilamba papa esili o solo li namoni mama Vicky ba pesi pe ba cadeau la mon néné a pesi ba cadeau ba bato bazo critiquer yo peut ça conseil bien pour na ba maman to ki so suka pour so to ba en tout cas pas chula nga pena pour na famille nyoka na de la mon père lo baté wani taka na benyo famille communication entre maman dialogue et les enfants to bota manango to ni chopo na biso tala mitopo mabezali keba mitopo na moko eboni na bana oyebi yango soko bimisi biloko mabe yango kande ebondiso makasi mama Vicky aboti bana ye akolisi bango ndeni encadrer bango ndeni c'est ça aussi mama zalaka na raison azala na torte mais biso batali bana de tokomona tort ma Vicky. Si. Bana baza mabe mais bape na malamu ouais tokotika kolinga ma Vicky koleka bana ete ma Vicky pe ana bana moko te libanda ba olinge koloko bana yi tout ça là auto yoka ba défaut bana ba kipaka ite loko te botom donc bando kipete bana bando ki kipe ma Vicky c'est ça aussi. Hein, Kapachula. De ma famille va tout côté. To côté. Famille nyoka, on a tika famille nyoka. Et bébé bonga. Et bébé bonga to lobati parce que maman pas la responsabilité na. Ouais. Ya makasi. Néné a pesa ki ma Vicky biloko. Ouais. Ya no problème té. Mutu nyoso kabila ma Vicky ba ka ki okabele ko le kabani mon côté. Atana micho baza souté, mais ba o ba pesa e. Et tu tira ka na ko kana. Na moya sengeli bon pardon. Pour moi ka maman baon. Té eza problème té. Déjà que tu néné ya, au moins derrière na vie na fonctionne bon. Atana na relation na mutu tete to solaté. Mais place on a pas bon, place on a mutu za bien photo ba kaza bien. Au moins derrière néné anda pesi ma Vicky. Et tu as archive dans les réseaux sociaux. Néné a l'obate. Néné a tous à béni dans nzela na ye. A l'obate. Ata oza béni. Ata za likambu na yo. Fois dans nzela na ye. Ata bo bebani. Nga néné a tanga ba miniature combien de fois. Mais nazala béni. Dans nzela na ye. 2-3 fois dans nzela na ye. A l'obate. Comment tu tika l'obate? Nkolomote. Donc déjà ma Vicky, ata ayokani na ba na ye. Ala na ye pongi. Ba néné a otuka yo tangela archive te. Déjà on a coutu azane be kimia pour moi attendre na réaction na motuté peut-être na swesing na ba vérité na ba vérité solo liko donc néné a pesi ma Vicky a pesi na ye ma Vicky mo ka ina on a réaction de to comprendre que néné a pesi qui mais ma Vicky pe mkolozo ngana bane asa attendre ne peut-être que néné o de kana réseau pas finga ye na pesa ki po bano basu on penza on va penza ti ba pesu wa oloba bon wana ebi na ngate ngana oloba témoignage solo li pour nga na vivango nazala béni 2 fois 3 fois na nzela néné ya tant ba béni ya béni mais néné atanga combien de fois ba miniature maloba te amalu a bien
alobate lobanga moko na koloba donc yango na pesa exemple pour na pas pesa exemple na likambo yo moko leka oyo moko leka ma viki ala ne pina kimia mais famille nyoka na koloba te parce que énergie bi me belé mais bêtises ici là te on peut s'emboter la banane mbote na merci Mania biso ba pambola kaka merci amen. Merci beaucoup, Meshimo Paradis. En tout cas, merci Nabino. Merci Nabatuni so balinga Malika Mania. Vraiment. Soutien Nabino vraiment comme il a biso. Donc on est ensemble en fait tous allés. Ouais. Tous allés vraiment na ebike avant tout comme les 4 dans les mardi oya. Et avant les 4. Donc avant les 4 il faut nous voilà. En tout cas, merci Nabino Nyoso. Merci Mania. En tout cas, merci. D'abord, balandi biso, bon continuer à s'abonner. Na et pas Mania, n'est pas Nanga. Mania Tchadat pour notre la chaîne. Tchadat, semaine autobanda. Avant Kende, te tourner et Kotikuna. Voilà. Merci pour ça, papa Jimombote. Bah, on est sur balandi biso en tout cas, tolinga bino mingi. Bon, ça accrocher na biso et ça vraiment le quoi moi bien. Olinga Mania, tu as toujours numéro à Malika, bo bengi en tout cas, so bo apprécier et ça la biso bien. Tout côté prochainement, na numéro à Sika. Bisous. Ouais. Bisous. Ah, dans la galerie. La galerie. Côté à Planète J. Donc, quand on a ce côté au Planète J, où il a dit galerie, car il a dans la carte. Parce que la biso ba mama on a bino la chaîne c'est pas pourquoi ça porto au penza il y a ma chaîne plus makasi ça appelle livraison à domicile tika makasi dans une chemise nio sera ezali au niveau bala au bengi kaka bayeli kala sapati ya basi ba kala na semaine aux autres musala qui peut ça simba simba non parce que vous super non ils ont la simba wana ebiso osanta mais il faut que tu me Galerie Bonne Chance. En face, il y a Supermarché Galaxy, boulevard du 30 juin, avenue Équateur, Planète J Pembeni, Galerie Oeza, juste après Planète J. Nakati, voilà, module boutique Tozali. Il faut la R. 10h à 18h. 10h à 18h. C'est ça la plus belle livraison. Livraison à domicile, le $5. Ok. Ma parfait, ça. Il y a qualité, nyonso. Donc, awa. Nyonso balobia o balataka eza obanda na single pantalon jean polo veste chaussure ketch pantoga ya basi na ba condition tout soko kimaka bambango babiloko na bino awa eza biloko ma computer ba te mibalo ba libera miko lata couper obokenda ba dimanche ba sele ba ketch na bino eza obokenda na ba wapi tolobi tous les qualités eza na ba tennis ba saper banane tout boya honorable c'est tout bino boya. Mieux c'est déjà disponible. La bientôt fort, c'est na pognon yangai. Vraiment, na seul pika pashi yae. Suka. OK. Boyo. Tala kaka. Yo bomi mona tunga usindeni. Biso to lia kana biso mbo. So, ete biso to lia. Maman, soki mona ni lia. Tozo récupérer ba retard mais ça pia ko to tikaka. Maman, na bona ke na nyonga muki. Nenga samba ngambo kona banji na bomu kileko ta conflit. Eko ma okeli fero pona pantalo. Sabo makambo. Ça tout. Mon nyosiza. Boya, tout beaucoup luka awisa. Parfait vibrant oh na métier en okaka. Kaka na bi oyo kaka, oyo, ba jeune fille oyo. Journée mobimba ti lobby. Zomon. Biso eto kotia. Est-ce que ça na boka papa? Na RDC. Biso eto sombi a. Makasi. Yo pe ko somba boba ko fenenga na famille. Moyen. Nyoso ka ko bang.
ozana mbonga bolata be monika tombola ba triko kitalo kwa libaya mama nyonso eza tala bino ba honorable bino bata français yo muta français ni je le connais tala ba respectera français no te poke na ngona lipapa na triko lata chemise oyo ba koneme o so postile teki to komoni mumela yango oyo oyo tolobaki te bien emballé na kasi tala kabati asimi parfait en tout cas biso na kati ya mokilisi boya numero batieli bino wana bobenga awa baplie biso todécouvraka baplace oyo soki olandi na se ezala trotete soki bayaki bona bato ebele mpe prima emati batieli bapromotion boprofite tala bambata nalibiki ezaka ba100 batiango 35 tande baregi oyotomomana nzoto moninga oyoki zungu oyo ayiba na compagnie donc azoyiba na ye te moninga aliki kolata propre banomo omemaka moka ya se mema nzoto na kote banomele yo moi mpenza mabe amamiso toke Capage TV. Capage TV. Capage TV.